muto za matanga ya kateke olela o mi filmer o laksa ke mawana ye leki ya batunzusu non to azwa ke non abando filmer alaksa bande mobwe apostara ba makasi wani za raté. Est-ce que so tali pe prophète Ezekiel ngobionde mama bon pa kufa po na ngai faka bandana ko seku sa mama wa botiye engeza plimi attitude ba comédie boyela nango eza genre ke boya ko sande concurrence ya ba téléphone ya kanga ki bande na so ba comédienne ya ba lesbienne ba omichana ba misa piso de tolo ba bien to me ko sunga bande ko ba yo ka tala ko makamba bongo. Ouais, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes qui nous suivez. Actuellement c'est Congo Source TV, c'est bien moi le ventre Kevin Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de savoir que vous êtes tellement nombreux dans l'Arabie Saoudite, confiance, fidélité et confiance. En même temps, et bandeko beaucoup mais l'Arabie sont en privé pour nako couper ça ba suggestion na bino ba remarque et puis ba bilo rebé ça l'Arabie Saoudite ça a vraiment plaisir. Il y a trop l'actualité est dominée par la disparition de Mama Chako qui est une actrice comédienne de Mboka Nabiso. Maman Asali Moussa na ya malamu, maman Asali Moussala o aboko lipe bandeko belé na kati ya monde ya cinématographique lelo atika biso depuis atiki biso ba remère ba version zo tellement belé mais ce qui fait mal les a ba blogo zo bima lelo pona maman et puis ndenge moi famille comme moi dispatché ça la vraiment pas si mingi na ba ki fona maman ko ba confrère na moko ba collègue nanga to me ko beta mo solongo par rapport à ma monde Italie sous les man ko ne bonne santé. Santé qui toro santé, donc ça va, c'est bon, Mamboy Tambulatara par rapport à Congo Source Télévision, donc okay. Tout va bien, donc avec Jésus, toi, Balongi, Tokos. Vraiment, avant tout, Boni, Moussala, ouais, Moussala qui est très bien, Moussala qui est très bien, preuve en est aux Asou Liboso. Il y a Batbalinga Biso, il y a Batbalanda Biso, il y a Liboso, Landi, il y a Congo Source Télévision. Vraiment. Donc Liboso va fanatique à Kevin Mohamed, donc tous les Liboso, donc Balanda Biso, toujours tous les Moussala qui toro Kande Bamisana. Donc voilà, donc Moussala qui est très bien. Très bien, très bien. Suleiman Kondé, tout comme mon assistant na biso na bien lisolango. Le lot automoni ba image ya Mama Chako, Mama tanga kufi ba transférer na morgue na kati ya mutu ka ba filmer Mama. Na automoni ba élément on est sali on ndenge parce que le lot to différencier sur toi puis chroniqueur puis comédien. Batinyo so ba ko filmer, batinyo so ba ko sala wana. Pour mes amis. Comment on a l'élément de Saninga non passi après si ma passi Saninga Sony après si ma Sony ana seki. OK. Au moins donc ba sentiment na misa tunde salinga na kati motema parce que mutu so za matanga donc matanga tokokyo considérons d'être ya matanga Congo mobimba mais tout particulièrement za matanga ba artiste et comédien okay. Parce que ekwelinde bango moko ya bango akufi apesi baoba baoba moko na kati na bango akwei bango fo bazana bazana comportement moko ya matanga o bazana atmosphère moko ya matanga balakisa ke no to ana mawa to ana sengote muto za matanga ya kateke olela o mi filmer o lakisa ke mawa na ye leki ya batunzusu non to azwa ke no abando filmer alakisa bande mobwe apostara ba makasi wani za raté. Mais comportement comme fréquent hein comme fréquent bien sûr mais bango skoti bossa la bongo donc ça déplaît. Ça déplaît vraiment. Ngaya na mona ngosaninga pasi. Comment bino moko courage en tant que bino moko nanu ba artiste et comédien. Bozui ba phone na bino to na ba image to ko illustrer na kati émission. Bozui ba phone na bino bobandi ko filmer corps ya moko na bino oyo akufaki na kati ya corbillard ndenge bakotisaki ye wana bazokende kotika na kati ya ambulance plutôt ambulance ouais nde bakotisaki bakende kotika na morgue ya clinique chinoise to pe ngali manayebi na morgue ya clinique chinoise bino bozui bozo filmer makasi wana nanu na mituna bazwaki yango wapi parce que bato bana pasi baza choqué bato baza touché par une nouvelle mobo oyo et sali bango bien te sali bango mabe bakokozana ba makasi wana nyonso tuti. Hein? Ndeti nga bopenda so ba prendre nga que non passeport rouge mer na bino adae. Non ça na ba makasi te que non na bandana ya na mi filmer na bano sala ba maman bo gens ka que na la sa mokiliso ndeni parce que lelo to yeba te que non
chroniqueur aza nani OK muta théâtre aza nani bato théâtre bakoma ba chroniqueur musu bakoma sala théâtre donc et comment vice versa to yebana lisute qui est qui donc tozo yebana te musala ya bato eza prise en compte te donc yango peut-être bato boza sou misala en valeur te omoni donc musala chroniqueur et yebana lisute que non au chroniqueur yene mutu fa filmer bo yene mutu fa sabo donc likambana kuso ba chroniqueur basala honte. Pourquoi bino ba comédien beaucoup ça parce que eza moko ya bino mais est-ce que vous avez la preuve que eza ba comédien ba filmer ya et bien là ba téléphone ezaki na juste au tali ba téléphone au tali téléphone au tali longia muto filmer un comédien mais on a yebi ça la théâtre mais comment qu'on a courage de filmer et bien moko na bango kufi moko na bango lali yi azana courage ba misuku to omona bango ko ba lela ki na jour à matanga sango ya ki mesko lobby nango ba komi ba pakoli ba puta ba che ba crayon ba garçon sous ba beti ba fashion ba beti ba basket bien ba beti ba t-shirt bien ba matanga nga siko e pesa nga mawa na mi tout na ba mais est-ce que bato yo bino mono so ba laxi que non bozaka na bolingo entre vous est-ce que bato sous ba ya ko laxi na bino est-ce que bato sous pe na bozana courage yo soutenir bino et ba mona que entre bino moko na no bolingo ezate moko na mina kufi mais bo sala comme si vous vous en foutez nezika que eloko ezate omoni R tozaki na HJ totali na ba phone ya presque batutu na ba téléphone na presque batu nyonso tout otali téléphone ezo filmer otali longia muto filmer obi mais oh amta théâtre donc ba chroniqueur kutu ba salende ti bazongi masima malgré tout ba chroniqueur bazalaki mais mingi et comment muto mo ya théâtre fungana ma chaîne nemo boye pas comment ça bémission et pas comment présentateur il pas comme présentatrice donc ce qu'on yango ce que zo lekilanga parce que comment boko filmer nzoto ya mowe na kati ya ambulance mais quand même on a clinique chinoise malgré tout ezaki ba finika qui est drap mais eza quand même ba image o so tombe sous famille na émotion parce que na famille na jour tozaki wana er sangoya ki batatanso bazaki wana batu musu bande ko lela wana tombe so mona batu musu bazokangama siko image ya bongo er mutu wana aza déjà aza mutu mo akokara choc te azo bazaki émotionné azo mona est-ce que et ça l'est bien est-ce que likambumo ikoko komela déjà ka partir ya komona image wana malgré tout ebemeno limité omoni donc mamsu faut ko éviter Kevin omona donc il y a un comportement moko à ne pas tolérer à ne pas appuyer vraiment ba chroniqueur pe bazala ki wana pourquoi vous soupçonnez minka que non ça ba comédien va faire fuiter image wana so non soupçonner ça ba comédien c'est pourquoi tozaki non na matanga donc na matanga non wana omona attitude ba comédien boyela nango eza genre que boya ko sande concurrence il y a ba téléphone oya ko ba vie ba direct oya zaka na Itel oya zaka na Samsung oya zaka na Tecno boya sande ba concurrence il y a ba caméra oya sala la caméra Sony oya sala la Nikon o kuna sala la soki marque caméra ezarani o kuna sala la 5D o wana kuna sala la 3D o wana kuna 500D donc boya ko lakisa biso ndeke bango nem ba fongola ba chaîne bango nem ba koma penako ba patron ya mboka na biso mais so bozaki ba patron faki boya ko sunga era zaki na maladi bon mais l'hôpital bien maninga kufate mais te ba mama ba sunga ndenge tennis ka na carte fondation Denise Epesa non parce que carte fondation Denise ça emimi wapi l'hôpital balongole 1700 ata yo moko bango moko ataki ba komene wana mbala moko to koma na point wana mbala moko koto bande ko busulo ba ke non maman akufi pena na minute parce que na minute pe moi confusion koti busulo ba ke akufi na minute balongola ke 3 minutes balongola ke avant même donc ala ki super opéré koto ba avec so mais est-ce que tant moi que non moi confusion les kota wana on dirait vérité ça peut-être ton bon au moins vérité oyo vérité ya malade mama chaka kufi nango ye moka mtayebi OK nanza ye moka mtu akoki olobango alamuki alobi lokwa ko lamuka te donc vraie version ya liwa na ye e ko yeba na kate to banda kaka ko tourner ka rond to tourner ka autour du pot OK to banda ka ko sanyo babenga ngo kutu nini tozo sani tozo tourner kaka tozo tourner donc ton tikala ko yebate oyo alobi ke ezaki boy o alobi ke ezaki boy mais que la vraie version la vraie vérité o batbana bezo bayoka et ko bimaka na mnoka macha ko mais comme ko la mukate donc to ko yebaka ngote omoni to ko yebaka ngote donc batubalo bakeno akufi na minu batubalo bakeno akufi so basala ki opération à myome batubalo bakeno akufi so na nini donc yé moko kaka nde ayebina docteur mais est-ce que Suleiman nous a informé, ils ont un prophète, mon prophète Ézéchiel,
alors que Abiba peut sayer maman Chako avant 40 jours il y aura maman Chako. Mais est-ce que ce tali peut prophète Ézéchiel on bien dit maman bon pas kufa. Pour n'anga il faut que banana ko seku sa maman ou abotier et ngeza plimi. Comme ça ça va en onction te. Et ça na onction ye ana onction ko lamsa bibembe. Akindu lamsa bimba maman na cimetière. Pourquoi ko ya ko sakana na bibimba batu bongo? Omoni. Eza na bisika msuba ya ko luka bezte. Omoni biso tatinde to vandi bo eza parce que to lobela mambo oyo ya na nzela. Parce que so mambo to lobela zaki na nzela te to ngeto vanda bote to sokoli to lati ba chemise. Yo lati la coste no buena pantalon rouge au kati su kino kitoko bo teinture kitoko kivino ili boso caméra ya Romeo o bandolo ba makambo zo ba ils sens tenant to vani to lo ba parce que makambo to lo beza nzela faut ba comportement ya ba artiste comme et plaire bisoté au moni yango donc ce que tant on aura eu solo posant les solo mo peut et se faire fuiter petit qu'on peut na ba confirmation na ngote na ba affirmation ti yangote ba ba kanga ki bande na so ba comédienne ba lesbienne ba omicha na ba misa piso de tolo ba bien to me ko sunga bande ko ba yo kabisa talas ko makamba bongo est-ce qu'on a dans le baquet et ça va comédien pour filmer corps maman Chako na kati ouais na mamso mais si on a un comportement boyé to loba nini parce que bino no ba na matanga pe na place ya matanga tala mambo bozo sala bino ba comédienne yango si ko moni loko de aka so komi populaire et komi ya batebele et ya soutina parce que un comédien zaki na groupe ka moko groupe salongo avant que ta groupe salongo il faut ça la boy avant batba mando ça ba demande ma belé ba lettre motivation musala ka ça non c'est trompé groupe salongo yango maman Chako bazaki non yango wana un groupe ezaki ka moko makambo to ezaki mais depuis ba groupe comme ezalo quoi politique tozaki kana parti politique moko MPR dictateur moko mama moko mokonti bo moko ekolo bo moko mamusu to ndako mona mais depuis to komana ba parti politique ebele o mona o wana kuna swani gradué ne soki wapi aye apostiller sur le logo soso donc to koma donc na bango o monika eloko da so komika ya batebele et rasutina te OK et à soutenir donc le quoi comédie comment il va te bénir mutunyo surtout on a facilité aucun CBS au sombi espace au comment l'extérieur no biso TV pe bima et il va na soutenir on ça na msala bien on ça na msala bien ti ba théâtre comme belé atoza no nani au vanda no ndako lobité na ki osana nga théâtre alors que théâtre ba teza msala mon noble oyo tom sous le soto le maman Chako ça parce que à sala théâtre OK oh le tom sous le papa masumu ça parce que à sala théâtre malgré tout non yo que non maman Chako on a papa masumu bané ko yo kanate na peut so non s'est trompé ou soit ezando baloba ki que papa masumu alanda kaka place mbongo ezali na ebité donc to qui m'appelle sur la pour débat moni to za rappel moi moni bisona ba on to tambola un peu de mèche donc bisona ba on muselo kini moi boy de père sur le sali on peut ça la buto kina nzela moko to me comment qui m'a polémique place wana est-ce que côté la matin ezo lekela côté la comprendre bande ko est-ce que bazo honorer mémoire ya maman Chako to bazo déshonorer ah ya wana kutu yo moko to copier réponse atana bat bolanda biso ba copier réponse ça pe nani no déshonneur au moni déshonneur le ba po na bi mongo na lingala te obi ko si ça mutu valeur ko si ça mutu valeur ko kitisa mutu ko rabaisser mutu ko piétiner ko zindisa ko cracher sur mémoire ya mutu talas comme wana nyoso tout et en plus non yo kapé que non ba komi ko bengana ba chroniqueur kuna na matanga maman Chako surtout si je to me ko épingler sur yango moni et ça la peine bien te biso ba pandisa moni to za ba pandisa ngo mais so ba kekina komi ba tunsusu ba on libanda comportement na pona nini pourquoi vous a décision mo ya bon peut toujours dévoiler ba vérité cachée musu to ne bon au moni chroniqueur to journaliste a mutu mo oyo ça trop important dans mokili. OK. Donc partout autant dans mokilo ba journaliste baza ba chroniqueur baza. Quatrième pouvoir. Au monisco so ki biso ba chroniqueur to baneko ki na matanga wana ti. Mokili ngai bateki maman Chako akufi. OK. D'habitude so ba ngeba ki na foni to ba ngeba ki ndi wapi. Ezaka po biso ba oyo ba chroniqueur to zwa ki ba caméra na biso to kenda ki tikuna. OK. To filmer to poster nde mokili yake oyeba ke non maman Chako akufi ke maman Chako abota te ke maman Chako boy nde mokili yeba makambo wana tu mais soki biso to kende te pe lelo so to bi ke no chroniqueur moko nyata makolo kuna te bakozanga na moyen ko informer mokili ke nde bazawana matange bi majour boy likambo ebisala maboy makambo ele kana kuna eyeba na mokili te parce que ba chroniqueur caméra et filmer téléphone et kozala te omoni parce que mingi pe bangonde bazana bana ba téléphone mais siko o poster vidéo na ngotala na ngotalo
parce que et puis ça mena mutunyo surtout te oye na vidéo dans internet au poster et beti ba vie bande ko théâtre ba sunga bango ba chaîne YouTube bande ko théâtre ba sunga bango ko monisko place to rozonga ke na mtu fazo ngira musala na ye donc ce qu'on bande ko théâtre ba sunga ki biso na HJ kuna na morgue au monisko vidéo ya nzota mama shako nde bimaki et comité na net donc ko sunga mtu na msante tika mtasa msane ndenge amoni nango ndenge akendele akende bongo et ça la mais opinion na on dirait oluka bande ko musupe ba ba chroniquer ba kena na ngamba théâtre moi problème hein omoni ya ko kende na ngamba théâtre et un problème te mais ce que ça on peut kande bien omoni ça on peut kande bien balobara mbwa ana makolomi nei matambola nzila moko mais pourquoi yo mutu ana makolomi balé mutu kuta ana makolo 4 otambola nzila mo yo mutu ana makolomi balé ndetinga ozoluka otelema siko finalement ozala écarté to ozala courbé to ozandeni donc telema place moko so za ke nonde na abwe za chroniqueur tikala wana so za théâtre tikala wana koluka te ko bando sa deux misala parce que ezanga concentration ozanga même moyen ya ko prospérer ya ko progresser na musalo zo sala. Donc c'est ça. Parce que on nous a tenté à se départager entre tous les deux boulots parce que le boulot est si attend. Vraiment, toi me remettre moi parenthèse place wana déjà tant que mon pandisango tant que moto déjà obi ne marambango tambolaka mama chaque fois icône ya cinéma na biso ozo penser matanga na ile ka ba façon ile ka mba ngani ba tiba mesure wana ba décision wana tonne bon matanga mama chaque donc et quoi une période moya mabe omoni et quoi une période mabe pourquoi parce que tozan ba mesure moko o ba diminuer no nombre batou ba diminuer nombre batou ba diminuer ba makambe belé ba bar izo sala te ba makambe belé eza restreint donc yango suko moi to la penza mama chaque nde to lingeli ezate omoni moi to le nde to lingeli ezate donc non peut ça message na batunyo surtout ba respecter mibeko ya gouvernement ata matanga mama chaque bimi basta na désordre te basta na unité parce que mama chaque azaki kon à partir ya ndaku na yo recule na mama chaque ozotala image na télévision pour na bandeko o bozala wana sur place ba balancer biso ba image à partir ba téléphone na ko kotala image en direct na Facebook na YouTube ba chaîne comme na tellement ebelé ba chaîne ya bango mo ba théâtre ba chaîne ya biso pe ba journaliste ba chaîne ya ba boss na biso ba Jires Mboni ba papier abedi ba Diego Muntu donc baza tellement ébélé to la ba image partout donc tous doit vraiment tous sunga gouvernement tous sunga fama mama chako poto la mama chako kitoko vraiment to comme na suka de mama ba bi déjà ba bongami de to ka ba rimer de mama ba bongami mama azana biso première dame na biso na mama azaki na biso ba bonga pa pesa muke na bango mais on dirait que ba hésitation ezali babi on dirait mbongo le garana ndenga mafia on est ba 10% ma bébé ya rakati bisolo ezandenge ah ma solo on a ce qu'il y a deux mamans on a identité parce que des mamans bah on dirait déjà les bandeli des mamans si c'est cause ne ba été boy boy on a évité parce que tout le monde est dans matanga papa dadi di kambala mais tu as mis quoi acquisé bon on peut mingi tant musu ba se réserver dans bata na biso moto ba ba c'est bino tendeni parce que bino boza wana kaka mutasa ili kambube boyé mutasa ili kambube boyé ba le baraka la charité bien ordonnée commence par soi. Mais est-ce que oyebi ke bango na ba famille na ba kana ba problème te okebite na ba famille momo emsu bana ba ndeko kutu bana ba mboka bazanga lisungi babeta ka lisolo tozaka na ndeko na biso mo bazaka mwasi nani tozaka na ndeko na biso mais basunga ka bango te batala kata bango kutu même pas mais ce que bino ba ko charité na bino ba ko sopango ka ba batali banda il faut te trouver un bizarre. Faut te trouver un bizarre. Et ça, tu peux te trouver bizarre que tu as que non, mon maman chaque ba bengani parce qu'ils ont respecté ma coutume. Ok. Au monde. Il y a habité sur le Okian. Non, non, Okian, on lit sur l'angle. Soit disant. On a habité. Parce que nous sommes ça, ma pour nani. Pour y aller, admissi, vection, nous sous, il y a lié à maman, et puis, il faut une personne qui s'affecte à mine, nous ton n'engagné. Moi, confusion, cause de ça. Au moins, c'est quoi, coutume. Bon, barakeno coutume bassin là on soute parce que batu bakoma déjà ko salela nzambe. OK. Omoni. Mais si ko ba coutume on tout les arana gravité aux ara mikie il faut quand même qu'on respecte en na point wana vraiment nazo appuyer famille maman chaque parce que omoni ma msusu ekangaka. Ma msusu ekangaka. Parce qu'il faut se poser la question est-ce que baba là officiellement. Donc c'est ça. Attends, bon, officiellement, le temps que bandé que là, l'ambé tout mon corps, bozaki maintenant bali boye bani banzoto et tout, bosala makam ensemble. Donc boza déjà beaucoup de gens boza déjà relié par un lien quelconque. Donc beaucoup quitter
ko saboter coutume. Parce que déjà libala mumba yango wana. Libala mumba déjà yango wana parce que libala les a deux personnes tant que d'abord sangani et comme déjà libala. Donc c'est déjà ça. Et en plus dans le but que ba force apé mutute que non okende o respecter coutume ba na makasi tant que yo ze kolo mususu ebino ba coutume ba ningate. Omoni. Donc ba maman ni ba koki ko forcer yete à respecter parce que na moni maman ni mutasala ki petite sœur à maman chako. Petite sœur à maman chako comme ça qui mission wana azolo bakeno ye azo respecter coutume na bisoté azo sala boité azo zone sa boité vraiment na moni temps azo belete to lo binango même à la prochaine émission to koki dans une semaine na mbo. Voilà Suleiman tout comme nous sommes sur message ni côté c'est la communauté congolaise bandeko bala na biso bandeko bi wala maman chako na biso elongo message ni côté c'est na bango peut-être. Ouais, message non plus na communauté congolaise na diaspora congolaise au pe baza partout dans le monde ba tout baninga maman chako donc bo soutenir famille na bana besoin soutien pe soutien zaraka financièreté soutien moral na nion surtout oyo bino bo se sentir capable de soutenir bango bo soutenir bango pe to la maman chako na kimia to respecter ba mesures barrières nion surtout au monde donc to aider gouvernement pour désordre et zalaté et comme que non na matanga maman chako tout désordre des anaki parce que ba respecter ba te belé et tout au monde donc voilà merci beaucoup na bato tout balandi biso non pe ça déjà mambote nanga pe simbote na boss je reste moni moté makarine moni mère double na pe simbote na famille nanga mobimba famille Konde babi famille Konde El Paris famille Konde El Kin famille Konde tout partout bozali atoza wapi tant que za famille Konde na pesi mbote na pesi bambote na bakamarade nanga tout na pesi mbote na Chris Kuka garçon sans rancune na pesi bambote na batutu balinganga et bambote na Karine Mokonzi la baronne na pesi bambote na tendresse dit binga la sirène mon na muluba loketo pete mbisa kwa himu tala kasiko simba te yo bongo nanga odundango malobeza mbuka wayo. Voilà, c'est on est déjà à la fin de notre émission. Je dis un grand merci na bande sur la du début à la fin et merci également à patron à Bissoko, je reste Moté Makarine Mboli na kati ya États-Unis na kati ya States wana. Merci également à Tony Ross, l'artiste du moment, l'homme de feu, chef de bouddhisme est toujours disponible. On attend à consommer. Et na bossa na raté Chatiengi, Rebecca Katendi, Dachumba na zete alipé la papa na Melina. Sans oublier Divansi Maton le garçon ma Moté Mafiana Kabedi na kati ya Bundeswana. Bande bazarebe ba chara biso mo loboko ebike moi de tambola be moi comme transport moi nini bande basuna biso et ça a vraiment plaisir à trop. C'était ainsi s'achève cette émission, cette belle émission et d'ici là portez-vous bien. Ciao.